na fingi ete so na fingi boko apena ke bimba mama Sankara mais non na fingi ete na fingi ete so pena na fingi ete na musutu na fingi ete na fingi ete non na fingi ete donc so na bina finga yo ko apena ke Sankara mukuse munoko solo mais non na fingi ete est-ce que ba ka mutolo munene na zuika moi version on dit ah bozo ki na ba matière moko mbangu ya muto finga te muto fandi sa ono sokoli olongoli zano kiti ba ta na sokoli na linyuka banzungu donc na niki OK tina maloko na balombre na onika ya kuna isusu apa musaka pete apa musaka te donc okomona Sankara na donc tala muta kenda poto ba plusieurs fois masoko benda tata lokola ngai donc mutu bongo soko tali munoko na ndenge zeba lokola katikati ya makambo etali po ya wenga banosani ano sokolela Adolphe Bakaleso elongo ya pepe wera ye pepe wera te mutazo yazako donc azaki lo Alvin Johnson laveur de piscine nettoyeur de piscine. OK. Donc hier azaki wana donc Kaleso avait Adolphe et si quand il a comprendre pourquoi maniquer lobby ce qui a lobby qui aza ndeko ya fali photo comprendre parce que ndeko fali ala tana ndeko Sankara Bakaleso wana to batika ka babi ke boka na poubelle yeso ka moka Kaleso gris a juste talaka ke lo diminuer Kaleso ya Adolphe il ko pena Adolphe lembela kai na longole longola Kaleso Johnny Versace jeune frère on wana na ebi makasi na ebi makasi donc so moni faso a oleka suta lo ba mambwana abanga yo tabaki papa avec toi aza yaya na yo oyebi nini na bato tu ya lobela moto abanga ka ye wana papa yango kwazo pena carrosserie OK biso na Unicati université de Kara eloko kanga papa Unica donc yo mona osenga na bagoloa to longola no ingir to finga trop les nouvelle vague mais et qui na biso mabe to za na comportement ya papa biso papa biso no ba te non batu bayate obanda bango mabe invitation ko la ardoise mais avec divers invitation en bois netika kabasali mon Joseph tata maboko ya Yesu grand menuisier invitation en carton na ba follow nango jardin de Dieu invitation boy bongo ya mukolo fait tilata mabe maison divine a bosali binote a tcheli binote promotion ngolé ya pamba maison divine bali ngambo ka boité vous êtes trop amoureux du pays. Wow, divine, vous exagérez. On n'aime pas le pays comme ça. On n'aime pas le pays comme ça. Congolais solo. Voilà, mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure où laquelle vous allez me suivre. Moi, votre présentatrice, Awa Chibas Business Class de la presse congolaise, la toute série de Papa Hervé, Wananga Mtunalobiango, une gauloise confirmée, quoi. Et puis, merci d'encore pour Piccolo, Azobate, la Rabiso, Azopé, Sarabiso, Sofra de vie, photo vivre, photo Koutala Namukolo Malelo. Et puis, merci à l'équipe technique, derrière la caméra, je te vois déjà, Armel Ombo, et puis, pourquoi pas, à Darli, Vangambe, Tengambe, tout le balobi, c'est ma baie, la zone, c'est ma baie, et pourquoi pas à toi, Joyce Tumba, une Louba qui se respecte, et puis à maman Popo, la maman de la nation, ma grande série, bon début de la semaine à vous, et puis, le cordon plaisir sur mon commotion de la presse, pourquoi pas aussi à mon manager Tonton Clovis a film pas, il y a maman de Riss film pas, voilà tata moi sinanga Muluba, et puis l'âge du stade de martyr Tonton Guilas Fipa balobi équipe mobimba wana soni na boisina nutenga la Zaralest. Mesdames et messieurs, je ne suis pas seule sur cette plateau, je suis raccompagnée de mon grand frère. Il y a déjà déjà sur le mon grand frère, déjà tout le monde comprend déjà que je parle sur Madé Souyabana. Alors Armel derrière la caméra, tout qu'on fungolanga mobimana un grand frère parce que là tao yo bitendi oyo Yaya telemi mobimba. Bonjour Yaya. Ouais, bonjour Nayo Awa Chibasu, la fille à Papa Hervé Gola Bakaringi. Voilà. Donc bonjour, bonsoir Nava
téléspectateurs tout bazolande la biso. Donc c'est bien moi m'a dit soit bana so soit kinois 49 pays na makamba bilamba. Voilà. Donc orphelin certifié par Snap. Comme on dit bon donc Kinshasa balabala mbwa pe kinois so so jana. Ndomboro lokolo Kongo biloba loba. Nazaka waze. Voilà, comment va oza waze quoi? Kolo na kokatin. Mais il y a costume waze quoi la taki na concert. Te yeba tongela ki. Ye pour la te luka boy. O ya biloka bata plein. Ya biloka bata basala ba plein na ba stade. Basala ba plein na ba concert. O ya ezaki ba bilamba singa 100 francs. Na pesi couturier na mbote kaditoza malgré tongeli vie bilamba singa 100 francs. Oh, tozaka wazi. Bilamba ya singa 100 francs. Soki aza mobali bakata ese na ye. Wana be alive c'est babe. Vechache. Papa benda na vechache. Atanga boy. Ya iloko kwango yango bakatela kanga loboko pour 4 minutes. Lelo yesu sozo papa we. Ofungwa mi mobimba. Ponga na lobela ga bilamba. Donc nena ibisaki motu makasi ya makasi te. Voilà. Kosuba na mire ezaki yankiti. Bakoma okomango cette personne n'est pas à vendre. Kosuba na mire ezaki yankiti. Voilà. Mokini makambo. Voilà, yaya toko bani toko koma kaka na actualité balobi l'actualité nous oblige toko belango soit exacté. Balobi 71 ans ya Matonge, 40 ans ya Rodi Amis. Balobi charge wana ya basaper tout. Ezaka na yo balobi saper ka ya Matonge. Omoni histoire ba chanzaka te. Omoni lelo sapo ezala. Na kata ki sasa ebandaki na Matonge. OK. Tozaki na papa abiso moko boye toko bosana ka ete. Papa Wemba Ekumani. Vous comprenez? Donc aza moko donc kombo wana na kotika ngo. Voilà. Ata président nga faire rigola ebi esika yo ya nauta. Je viens du village, mais je suis pas mbokati. Voilà. Vous comprenez? Mais je suis un villageois. De mon local, tu vois. Donc loko wana eko le kabongote, c'est pour cela na bateau tout batali que le travail bien fait. Na makambo na sala na Congo na Kisasa wa monde entier ba ebi madiso bana pona Matonge. Donc yango moni ba sangisa ki eloko wana na ve na biso Redi Amis ou ya yemba pe ba nzembo belé pe éducatif. En tout cas, donc ayemba ba bibité ayemba te ozo kanga makolo bwa kala ngani bibi azwa des ansemito. Bibi wana bibi ngana bibi moi sangungi. Donc na sepela na muyombe gauche pour avoir ba inspiration malgré katari na maboke mais a créer batu mususu na simana yende ba komo ko pesa. Kesa wa pesa pe na raison pour ka muyombe gauche. Ça sila te bango na ba vega ou ba sila. Moi wa. To koma ka na batu maboke oyo. Tika na ba ansuluzolo. Tika na ba ansuluzolo. Tika la pe na batu bazo immortaliser adanga. Trio da sofa lo la vena biso wazi quoi. Ya solo. Ayenda immortaliser adanga trio da sofa namona ki adanga namoni suo namona ki na papa mulumba théâtre de chez nous théâtre de chez nous na chez maman ngebi babilo ko wana nde yango moni tozana ba posa ya batolo ba jar wana donc na sengi na bana tu ya Matonge papa Robert Kiliba ochubi pene ki kombale ki ya papa Wemba ono tete la tema fumbe donc tokozala wana lobi déjà na Matonge ba na bourgmestre na biso ya sika Charles Luboya donc toujours ala wana vraiment ba kermesse kozala mutu tout avant kota Matonge sokola makolo na yo tala ndenge nini yo kolata konga moko na kozala wana na simbi foué obosakana ki na francophonie boye na ngona vivendi parce que na kata monokai c'est na kata monokai donc kuna na monokai vivendi ala kate kuna mneza ga vidéo botala il était comment ya na moni opesa ndeko no museki ndi invitation malgré ça ataza Lubumbashi azara mo na kalamu soka zana temps aya abongisela teli tozana biso na ye abongisa la teli kasi te bataille pe sala nga rapete na makamba bilambe eza pe taille c'est que sous taille mais ya malgré taille ya za ki wana na francophonie moni muza tele ngai na zelaka congophonie oui ezala ba ju congolais ba kene pour to pesa le meilleur par rapport à joie. Oh, toi les gars qui a ba fiscalité, ba vivendi na vivendi. Lokuta. Vivendi na vivendi. Vivendi na vivendi taka chacharia ya ragi. Elo koto mona ka chacharia koti, ezaka machara chacha. Oh. Oye mo chachari no amuta no sorozo miozo.
achochocho donc once qu'on a ninga la tête donc pour nga balangi ebele nga pena balangi ebele na zo pena temps ya chikeva nga pena ya chikeva donc chikeva kota trop donc chikeva kota trop nazo yebisa eloko siko ezaka eloko épargne ayo eza lokwa nga so mutabenga nanga awa ozaka no na YouTube tellement YouTube eza ignorant mais na comprenera que tu viens d'une famille moko boye wana tango ofandaka pena ozoni c'était Izarabongo ata toye na saf donc era récréation photo kabona to bagaka na classe nino na classe nino donc tozonga la salle to sangana na récréation mais tant ba sonaka mona mutake boye moko donc to kaboli ba salle yo na première tikala nga ya 6e humanité non les premiers abanga raté ba bakisa mwana chiki na kati ya salle ils a les chèques na banga po ba ko boto la titre na voilà les biso ba les premiers boye eloko lelezate na fanda na kangama na buka 4 minutes donc na sala nzela oyo lelo mutu to akomana ba saper na yata musicien simba raté o sati azana mwa mukala na ye moko ya saper donc mabele se ko ya ngai na melisi trop papa ko lezi tout pa idu makambo na osolola le général manager sika zali na kati ya Paris wana idu makambo na osolola ba vina nga ba Guilhem Avakala ba DG Mpolo ba tu boto ba idu makambo bashagi musau ba idu makambo voilà normal yaya tango na yoki osusu tangi susu kombo ya bakombo nyonso ya bureau na raisonner susu ndeko Sankara kotikaka biso te ya lobi ya bengaki bongo papa Hervé mon jeune frère si français ngo lokwa yo tanga na linga kosala no bemission be po za maele tango mutalobi mon jeune frère na ya no na linga la petit frère ye Sambara na bengaki Sambara omoni kotala bakombo mususu tozo appliquer na makambo voilà donc na loba eloko moko français parler n'a pas de ratir mais français écrit a de ratir c'est l'arabique makambo bako c'est l'arabique makambo te bako c'est l'arabe jour te que on a repé ça autant jour boye et comme kaka on comprend donc comme on a jeune frère nanga pe Sankara ils ont ba biloko ba yo pe jeune frère na botala makolo nanga so na tele mo makolo nanga bien saka omo Sankara ba tsaka ete na ba poto mike kwa otesa babi ndeni suye yaza limuda li dusut Sankara tele maboyi atele maboyi tout droit akanga makolo bu yaza ka boyi donc ara likolo donc so kan atemi na poto awa kaka a en déplace ba otsai jeune frère na ngai azape donc yesu ko to bano boya ko beta na ebali na babanda luwana kwa za muta mutolo munene je comprends ye bakangi ndoki ban obi Sankara na po ya wengi abano sani nini ano sukolela Adolphe Bakaleso elongo ya pepe wera te ye pepe wera te mutazoi yaza ko donc azaki lo Alvin Johnson laveur de piscine nettoyeur de piscine. Ok. Donc hier azaki wana donc Kaleso il y avait Adolphe et si quand bien ça on comprendre pourquoi maniki alobi ceux qui alobi ki azan ndeko ya fali photo comprendre parce que ndeko fali alatana na ndeko Sankara Bakaleso wana to batika babi ke boka na poubelle yeso ka moka Kaleso gris à juste talaka kendo diminuer Kaleso et Adolphe il le repena Adolphe lembela gai dans longole longola Kaleso Johnny Versas mère nanga gidu kuyenga na pese mboti aye na Bakaleso batandi babise sokola asokoli Bakaleso ko atali chache bandele yingi se wana ba vena ngai be kantu moni mone pe mona kimia be kantu la guerre de 100 ans et yinda na bandal atali ka bobi na mikono mona be kantu zo beta ba boxer ezo bimaka likolo ngape na moni ga ya vie tika na sinyango a signé le roi vie nda vu ake diminuer Kaleso première fois na mona muto diminuer Kaleso na bise Sambara papi o sabo po ani jeune frère na ngai habité vie toujours souffrir na mboka ko sukola ba Kaleso vie na bangenza pe na o sukola kaka po musale zadité donc ko benga patron beau garçon moto ambongo ebele na succès belé mayele belé musique ebele loko la faire ego la jeune frère ils nango kindoki moko boy mal placé pe jalousie mal placé omoni Sankara na ebisi celui côté ba aveugle abetati gendox abetati on comprend
jeune frère nanga Sankara tika bombe. Ah, il y a pas là. Oh. Ni mo na ba mandi ke mandi ke. Ngane na yebi na bi Sankara. Bien. Est-ce que ba ka mutolo munene? Tena yene na zuika moi version on dit ah ouais. Bozo ki na ba matière moko mbangu. Ya muto finga te muto fandi sa ono sokoliye olongoliye. Jano kiti na ba wana na sokoliye na linyuka ba nzungu donc na niki. OK. Tina maloko na ba lombre na onika. Ya kuna isu. Apa ngusaka pete? Apa ngusaka te. Donc okomona Sankara na donc kaka muta kenda poto ba plusieurs fois mazoko benda tata lokola ngai. Donc mutu bongo soko tali munoko na ndenge zeba lokola katikati ya makambo etali. Vous comprenez? Donc komona ye ko loba makambo wana eza ngo kindoki. OK. Po batuta ba fansi ba otala boy. Ah te ya koza mbula mona ba bionique. Ya simbi su sele yo. Ya le bi sele yo. C'est le yala la ramna rapolele. Bon ye mo la ndeni. Ye ko to la fallait ola rapolele, mais on flapa. Parce que na so longoli ka ba chaussure na ye, donc faut parler mon babo kanganda. Bo tu vas parfait. Pour niveau ya solo, ya la na chambre chaussure la la libanda. Patoka na makolo. Jeune frère on nga wana na ebie makasi. Na ebie makasi. Donc so moni faso a oleka suta lo ba mambo na oluba. Oh, abanga yo. Tabagi papa avec toi ça yaya na yo. Oh ebinin. Na bateau tout ya lobela. Moto abanga ka yo wana papa Hervé. Poison pena carrosserie. OK. Biso na Unicati, Université de Kara. Et le rekanga papa. Unica. Donc yo mona osenga na ba Gaulois to longola no ingir. To finga trop. OK. Eza nouvelle vague mais et qui na biso mabe. To za na comportement ya papa biso. Papa biso no ba te. Non. Papa biso ata ba sala ba émission na ndenge na ndenge ba finga. Na mona ki kasi lokola papa lo barate biso bana to ya kana soko fingi to yete. Te soki o fingi to ye. Mais ce que eza na mabilo mususu toute la vérité n'est pas bonne à dire. On répond l'imbécile par le silence. Bibembele kufa. Ils ont luka mutako sekusango. Ba ebika Jésus a sekusaka. Jésus de Mila. Jésus a sekusa. Parce que Jésus pas kangi da ma corona e ronkanga. Donc azaku na tante ko fula bifula fula. A kwado te. Bato ba kwado ba monaka o to tindika martyr ba sona ba kwado te martyr et tindika marati. Donc yazana e kwado te donc vous comprenez mon émotion. On répond l'imbécile par le silence pour mon Sankara wana monoko solo ma sebe pai. Ma kolo etengama lo lo bito finga te wana na benda ikaka na bengi par rapport à kiné na bungisa kiné wana benga kiné na fingi ete so na fingi bo ka pena ke bimba mama Sankara mais non na fingi ete na fingi ete so pena na fingi pena na musutu na fingi ete na fingi ete non na fingi ete ya ngai donc so na bina finga yo ka pena ke Sankara mukuse munoko solo mais non na fingi ete Pourquoi mon été bon moi la bongo yoki na ya papicho ebi kala poli mbongo na yazo sani azilo ko na bwaki ya OK donc pour lia na tongo na bandalo wana bantiri par-ci par-là na badi bambo ma pour lia le kolo atie na katikata mukete ah yepa zana di bambo mo banu ba na babar basaka ba acrobatie ya uti wana première bat bakotsa acrobatie na makambo wana na babari ya zali bato mo bano ba o mela boye mwana moko ya telema mi muninga so ye sakarizaka ye moko na ye moko akobalola lokolo ya linga batambola ka molongo ya linga ye kaka kilokoso na ya bisenga singa wana banyango nyama tika musale papa papa koma kuna se pa koma nani te akuna eza nango mariage précoce yana ba mariage précoce awo somo otali bébé akoza pe na 2 mois moko boye azomona isu ba date na ete akoza pe na 2 mois amo ba date na ete na fingi ete na fingi ete comme na retard azaka dana ba retard ko zo samba nini ye disi afinga ki biso no dike mas no dike mas na olinga te to finga ka mais to benda ka na bandi awa soki na yami muto ko finga ka papa Hervé c'est que nga pe na yebije wana muto zo finga papa Hervé faut tala yenan il vient d'où il vit où il reste où
Yo mona ka te ba mususu ba ya ka ba lobaka le 24 ba ki masina ba sini ba comme ba sinistre. Akenda wapi aho? Azongela tono na ya dendo na yulu. Azongela tono. Ya dendo. Amenga na iba za mikiliti. Mikili wana ba ke landela salaire bana. Baba sala wata. Ba yemba ngwa koluka salaire ba de so ba ne. Ya sinta salaire mabe onto yaki kaka to sande. Obi? Sinta salaire mabe ya mto yaki kaka. Ye penda na moni mabe ya zana yiko yamba kaka. Dena yambio boyo fini papa avenga avani na zoka. Omoni Cynthia na pesi pe mbote sika zali. Cynthia na ebi lelo te wana masanga. Oyebi peke oyebi nga na ye lelo te. Na ebi yo na ye pe lelo te. Boza ba famille Libota. Oui wando lo ba défunt Gigola. Oli mone pe manakinya. Boza famille Libota o yangai. Balobi makila ya monoko mususu ba bokaka. Mususu ba melaka. Donc Kapash aza ya biso. Va propos tenir s'engage. Sonateur. Donc eloko wana ya ko benda Cynthia Makemba to ko beta ebandi kaka nde moko lobaka. Eza pena dinti pour les linge sale ça se lave en famille. Donc akoma déjà famille aza gauloise aza gladiateur aza ba. Comme ben ngande na lingi parce que moni soki écoute na Aïcha bêtise wana oleka na note. Oui. Aïcha so ye ko loba mabe mo bo 4 émissions. To biso ndele kakate ya. Jean we le karabongo mais bino bolingi ba base. Vous voulez le base. Vous voulez le base donc yazo atie chaîne na epo ko tela mo le maire. Moi sina bana ba ya ba finga na bango papa avec ko tela le maire. Balobi ko finga papa ve banda o finga. Lelo na internet po batu ba zwa vie. Na ba internet soki kombo ya vérité internet c'est kufi batu baloba faire za société yo tshei surtout que comment faire obi batu balobi faire wana mona ko ba wakiki ba yambi mona mona matama me ba titre affaire to kota na kati boto ko wakiki le titre yuto donc ce que j'ai compris bazonga na balobi faire ngo bozolo bazana succès nini bazoni atkal ta kozwa ta fan comment on appelle ça Nini azata na trophée azata na trophée T voilà bon, trophée T champion d'Afrique 2017 meilleur Ezaganan ça rigole à Orly donc moni kisasa kindoki musuna kisasa ezaka ateto ke pa Moïse Mbi ya tsabiso maboko biso moko na banda eloko ngo Joyce ayaki na plateau le madeso pembe yo lobolobi yo lekaka yo lekisa yo mutokende kotika lisena epa Moïse Mbi yo ndo za wana ta musundo vandana ozata na eloko te ndo za na koza na eloko te me na koza na ta ya kombima mutu po bato témoin de Jéhovah to ba ote ya bato na ndimite ke batikela bato mbongo ta musu bobenga na peto benga kata musu posoke wala ndeko na Joyce tu na benga nani benga riteka posoke na ko bengete bango mo babenga ngai babenga ngai ezaki po na la sabango sujet ya mikolo toza nango par rapport à ba prière na biso ya cité Bethel donc balingaki bayeba la cité pasteur ya mbaka jour intel nde bayaki mo piko baye mo piko po ba se purifier na mabe oyo tu e banda ko leka na makambo tout donc fallait se débarrasser nango ngana nazaki wana pona ko lobate ke ona memaye na makasi non justement babenga kaka na l'axe bango kanzela to comme il a déjà prions pour les salis ni connais ça prions pour les salis prions pour les salis d'accord donc ba loba ba ko loba prions pour les salis d'accord donc mikolo bato tout ba ko sa ba benga on ka vivende to ko za na mpiaka waze quoi ye mo pe sa loba ki yango ne misande kula biso ako loba abi nani piaka ko za ayebi nani ozo loba ponga malobe yo kanaka nga souffla yo to yakala ngo donc nga ndeka na memaki ndeka na elisi na azango j'ai aimé na mo boza kama ile ba songs qu'on a livré ba songs qu'on a livré les bonbons les petits bonbons du sagesse ata na ponga bete kamati ba ko mo kabango lokola ba livre orphelinat ba yo kango pete ba tanga ngote ya so ya mo koma bonjour monsieur il faisait crédit à ce client
En tout cas. Chacun portera son ifunda. Au même mikumba na yo moko ve. Yo au même yo moko. Bango si balia ki fufu wana après concert balia fufu ba meli champagne ba ba yeba na ba ke ba beta peka mais azaki kala posa atiki. Ke mutasim saka touche. Omoni ko kanga mana velo rolo arambo. Verambo aza icône aza légendaire. Tu vois donc omoni Verambo akosa la erreur mais musique na iko côté là ye. Parce que yo soki nanu au salana nous eloko te bat bakoki ko zwa pena temps ba bercer yo. Pe oke ozo baki mande fuloko la samango wana. Ozo na jinoni. Car ma part mokolo no yebi. Na évité. Bon c'est comme ba peuple moko na ba président faire. Ala ni mo amuki. 20 na mokolo na ye. Oh. Bolanda te longa ko kuba wana ba choko na tsaka. Ya lobby Félix Oise quoi lobby pour Anthony Sisa c'est-à-dire ba proposer qui est fétiche Kindoki. Ya boya ba proposer na Vivendi. Ya momoni asali plainte azali na problème moko te. Ba proposer que na stade de Martyr. Obi Ba proposer qui boyenda ka bonga ka pamba. Za pamba. Ye nzambe. Tango azoya betaka ba makambo wana musique lelo eza lusu Vivendi te. Lelo pene koma beta ndeto yoka. Eloko ekanga ba ya ebele ya ba flash disk. Bosal na bino na bar c'est bon. Maintenant to okuta na bino bo pesa les meilleurs, bo pesa les faux. À les places ba bae bino. On comprend. Yongo moni Bercy to ki tout ana ba kuna na arena. Eza arena to. Donc oyeto tse donc si balobi to kolandaka bango te balobi ya kolandaka biso sala siko copie confort. Donc to wana pona ko longola bo sato tous les qui na biso sumbaki na babalabala ko pakola banie na bamir biso to na peinture poto to recadrer au moins des messages après ça qui a aina ba message moko boya bolingo mais aussi longtemps na est bat ba okufa. Mokolo tango aye mokolo mama a télé Yele bat balela ba musulman to sangana pona ko bondela kimbangliste bo sangana pona ko bondela sangana ba message oh là là ba moko na bindele bakangisi ba biloko ba bengi bato est ndeni batila bino ni fufu binzo makele kele donc na bisa po ba yoki message bana ba yoki sasa wa bateka yo message na ko pesa message mboka ngoto mutazate et puis bata est baza pe reconnaissant maman lobby ba pas Jésus maman ko ba féliciter maman ko ba to luka ba congolais ba patriote bongo ezate ke lo mutu moko zaka double un molo américain un molo asiatique un molo ekonda un molo éthiopien un molo sorozo un molo miozo un molo maloko un molo choko donc to ba te ozanani bon ya to komi de makambo wana eza eloko moko boye miziki eza église catholique te donc nde eza boye ve na biso binsekwa binsekwa sunde na liye yo wana kaka wazekwa te mais bino seke bastade nyonso tobeta etonde ezalaka kaka na fétiche po ye alobi bapropose ye kuta beti bien fétiche nini yango ezalaka na stade po ve na nga walesa abetaki yayaki kosambela tolalaki ya biso talaka bato namonaki na concert ya pasteur na ngai Moïse Mbiye tango asilisi baser bandimi batikala bayoka bonne musique mais pourquoi pas pe bandeko na ye ya walesa balandela ta W ndenge walesa na oaze kwa batikala ta ba ede ye siko oya kokosela kisi po ane ye na matete dingwa zaki sute ve dingwa kufita oh là là ve dingwa kufite ya lo baki ka osa spectacle total boye vers mo binane ba usbe bilamba ngo ya bilamba mama tungelanga ngala mona ki veste onde ya akokate oh je mets tout à couper akoka osomba veste boyete j'ignore mal la seulement mon son là ouais ça mise en jour on va déjà vers la fin de notre mission et voilà donc on va déjà jouer à nos Sébiso deuxième dynastie volume 2 déjà et yoko lobani pona bagola bagolati ba gladiateur nyonso bakolanda biso ouais ba goloa ba gladiateur ba bataringi ba ya mourir de la bonne musique voilà tout zela donc quelques poussières du jour voilà président de la en Afrique du Sud akendaki kaka ko solonana soli musique voilà donc bozongi na ende akobwa kila biso deuxième volume pour kala milité biloko mosusu ezawana na ndenge ya ni na biso ya urbaine wana harmonie
harmonie eza donc toza na ba artiste ebele to travailler na bango place to mona pena to rêver ba biloko ebele to mona ba biloko ebele na kati wana po ba maître James Bea ba yepena lisusu pesa lisu le meilleur par rapport à Joël ba zolinga ba promouvoir mboka oyo comme on makambo fait rigola salaki donc les alaki vraiment bien donc on resenga na bateau tout balinga fait rigola bo consommer kaka na ba page ya fait rigola tu vis par-ci par-là bo consommer ba biloko fait rigola zobwaka donc na kozala ingrate TV za radio te Kinshasa balabala mbwa pe kinwa soso ujana ndombolo lokolo Congo biloba loba sans caravate et brossé donc va aussi te laver na lobby mote na ngai na sarcasme kosi depuis Luanda base solide de Ferrigola depuis Paris ya Dangwabana le général Fiskelele na bosanité héritier Mobiala la Sponim Bunza signé Lumeni venanga Berado prince des Amonda Berado prince des Amonda Berado prince des Amonda vena bengio Trèche Trèche donc Destino Bilele na bosanité na awa na kati ya Kisasa na moni ba venanga Océan Diallo na moni mère nanga de Chibambe femme d'affaires mère aleka ba niveau na pesi sumbote na ya dada Mondosi na pesi mbote na ngai na les amoureux du cœur en Paris Emile Ondi Mafweni mama leki na ngai mabozon de champignon noko na ngai baleki na nga tout ya famille Ondi na ninga poto po biso bandeko ba na poto baleki o ba na mboka na ebele sasa na tikala ka ngamoko donc na tikala ngamoko na ba trésor nyembo na ba chéri donc na ba Sairan Sakala pour Yoebiga ka Kinshasa ba biga na travailler dans grand orchestre Firego la Palzuria nous allons vers l'avenir na Rosalén Graté na pesi sumbote na filo ki goma na moni Debra Abupia mes condoléances na masananga Bodrik Panzo na pesi mbote na Junior Malaïsa Bisomba Somba chambre de monnaie na bengo 3 fois na bosanité Mayamoto Mayamoto donc na pesi ba tout ya Congo esengo na pesi mbote na président na biso Fachi Beton ko tombolo motema ya mama Denis un vrai Gaulois qui se respecte pour lui donc tous a vraiment erré ndé na mona ba page musu ba politiciens ba côté la bino tango bozwaka tomelaka soye le loisir biso peto voilà, mesdames et messieurs, là, j'étais avec mon grand frère chéri, Madesh Yaba, Nana Lobaka, Soki, Nazana, na plateau, tout comme Toki peut tout l'ali, tout l'ami qui te zaka du bousseau à plateau. Voilà, donc, toujours courir derrière le temps, il fallait nakata yaya, maloba, postoka banjo, loba, awati, lobi to côté les médias. Veuillez vous abonner massivement sur votre chaîne, Congo Essenga officiel télévision plus. Merci à l'équipe technique Nana Mobima derrière la caméra. Merci à Amel, merci à Berlin, merci à Yakati, merci à les longues jambes, merci à Joyce Tumba, merci à la finance où on va participer qui dans la Kati l'émission à Micho et là je vous dis ciao. Batubayate, obanda bango mabe, invitation à ardoise, mais avec divers, invitation en bois. Netika Kabasali à mon Joseph Tata Moboko grand menuisier. Invitation en carton. N'a pas follow nango. Jardin de Dieu. Invitation à boy. Bon, on kolo fait tilata mabe. Maison qui vient. À Bossali Binote. À Tcheli Binote promotion. Angolais à Pamba. Maison qui vient. Bali Namboka Boété. Vous êtes trop amoureux du pays. Wow! Given! Vous exagérez!